Bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir. Ça n'est pas à ROYO. Bozakolanda Dorkase Bolo Coco la Gauloise. On dira que de Bolo Coco officiel. En tout cas, YouTube Lingaranga bo s'abonner massivement et na chaîne Abiso ba Gaulois, ba Gladiator, Babakuka na Bengi Bino boya ko soutenir Dorkase Bolo Coco boya ko like ba vidéo nanga boya ko partager ko commenter ba vidéo ya Dorkase Bolo Coco. Je vous aime tellement les Gaulois. Likez vidéo, partagez. Ah, Bokamata ba buzz. Nalela bino ya trop. Un grand merci à Savane Moiti, Moté Kimi tout comme na ville à Kinshasa Oyo. Merci beaucoup à Champion Wadol, 1 million de fois depuis La Rochelle, à Jean Thomas depuis l'Afrique du Sud. Merci à toi. Un grand merci à Anita Anissé, la mère des enfants, Berado Prince des Amunda. Et merci aussi à Yawili Mouchen, le code mondial. Merci à toi, Yawili. Talakayo. Donc, merci Nayo. Merci à toute la famille Bolo Coco. Merci à mon pasteur, l'apôtre Bilingandou. Merci aussi à Essabé Géry. Merci à toi, les prophètes Essabé. Merci. Merci à Aigle, Gelor et Aigle Loutete. Hein, l'UTLT, Gelor Aigle Loutete, depuis l'Australie. Merci et bon séjour aussi. Et Nayo, Nayo Malam, Nakongo Nabiso. Et voilà, l'actualité nous oblige. Tous les Bino Moussala. Aujourd'hui, pour vous, je reçois Papy les Princes. Il y a Papy les Princes. Tu as un plateau. Et on a venu moi calme. Fille agitation. Il y a Papy. Bonjour. Ouais, bonjour, Dodo. Je reçois un papier. Donc, merci Nayo, merci à fanatique tout le monde dans le monde entier. Voilà. Là, nous allons gratter au bande parole sans pourtant remercier mon boss Oiseau Talangano en direct à Palais Oueransonique. Dans les big boss Oueransonique, le roi de la forêt, mon thème, maman, si des jimans pata, maman, oh, ya botaba ba idika ba américaine ba américaine. Et je sais là que la liba kena pays ba distinga, ba ngomo ba kolo pays ba distinga te na université. Donc c'est-à-dire que là ça que famille ma kan laisser ça nini et bon et puis on a remercié grand frère papa on a Paris archevêque même le bobo mais c'est zéro fainéant. Na mon vieux honorable Timothée Chimanga, ba question ça va répondre c'est à Papy le Prince. Voilà, merci beaucoup à Papy le Prince et merci à honorable Serge Kiakou, Motema Blandine Kiakou de Lyon. Un grand merci aussi à Eclipse Lomingo. Eclipse Lomingo drapeau à l'heure balobi na minute d'orchestre beaucoup à suivi na restaurant biso na biso esko wapi balandaranga bango penza kuna balandaranga na ndinga rosarana te donc ba fan nanga na linga bino mingi Francis ma vie pi solo la ba solo la yo olingi ko libérer te la makele be pas d'orchestre na lingi nanga bongo te pesanga mbongo to solo la likama mbongo ne mokonzi y a Papy le Prince boni basango ya wenge musique maison mère. Ouais, merci à toi encore une fois. D'abord on a remercié vous. Voilà. J'espère que vous tout ça Frédicide. Donc merci encore une fois na bana Frédicide na au tout c'est pas le roi de la forêt. Voilà. Parce que na minute on les a boyé, tous on a besoin de paix. On a besoin de bolingo. Parce que Jésus-Christ qui a coûté 10 commandements de Dieu. Mangloba qui ont un amour du prochain. Et on l'a preuve le roi d'Afrique est ambassadeur de la paix à Ketaikuna. À solo na ba ndekone tu ba combattant ba comprendre que tout ça toujours biso na biso famille voilà les lo mutali boso beti conseil na Cape Town c'est le roi de la forêt na si bomona ba image to beti surtout na Johannesburg to kena penalty na Johannesburg to beti donc ba combattant toujours nini nda bandwana a okende pesu na France a solo na bango a tambola partout là tu voyage ya ngana pi Roger na Johnny Milongo ya États-Unis auto kena mampata et là confirmé voyage si je rebête la couteau le bobo so qui so qui te ko tu faire des suppositions te ceux qui ont fait des suppositions. Mais il faut vivre na positivité na vie. OK. Ko luka négativité te. Maman mokonzi. Tu te rappelles na besoin de kende pe miki. Ndinga mabete. Tu tana ngota. Siko maman sala kai binoti. To c'est est-ce que tana ngota ngiko ekoma. Moi ba tumsa ko welisa pa ke poto ba zela gete. Ba biso ba Papy le Prince tonga maman si déjà ba ki na ma Papy le Prince na États-Unis na biso na minute ba Bruno Dubika, ba Peri Mosengo, ba Ken Mosengo, ba Pichu Mbombo. Zompa ba Lexima. Donc comme le menace na leader. Ba mo menacer le leader donc on a que porter pas ba osela. Ya pi oki ma poto te so mimi. Te ajinangati. Ajinangati. Papa na Fatou. Papa na Ben Mouchen. Papa na Prince Lay. Ah, ngai makambo États-Unis na des copes.
nga d'abord des nature to sola non des nature nga iko na prince nataka film impress à New York OK parce que na film impress à New York na mona le roi défense nga ba kaliki na nga yem ta défense OK au mona premier jour au Lizandi baba bimanai to ba kene po na café ba ke ba vanda ba kutana gina ba fazer mo boy o ba apesa ba mbo ba fazer ba landa si est-ce que ba vanda na Liza po ba senga merci parce que biloko wana do ezakasko qui m'a défendu ça donc on a besoin de mon place wana comment deux places sur la mon yango papier aux anneaux donc c'est à dire que les rois de France merci encore une fois et puis merci na ba oui parce que mon yé moko vraiment donc Mandela président Kufa pe asona madaya à l'hôtel ngando tolobi avant l'émission non abinanga papi nazap nande a na ko supporter charge te parce que message où Rançois le roi de la forêt a pesa biso pona ngola bayambaki ye lokola roi ah bon message wana ce qu'on a regretté ngamo ya kokufa où Rançois nazo beta na fruit d'ici ya mo ba pesa ki ba couronne ki le roi de la forêt ba pesi couronne o ya chaque jour dans la minute sur le roi de la roi ya fruit d'ici tous les pays na minute message au président a pesa ki ngai o ye moko nani nani Mandela abi ba pays nyonso beaucoup comme ça le roi d'Afrique roi merci beaucoup donc na minute Afrique d'ici vraiment kitoko makasi na minute toi na kataki sasa tous les toi appelle ça tous les fanatiques à maison mère bon continuer toujours à protéger base parce que tant yaki nango mon pépé pour ba toi comprendre protéger base et ça titre générique OK mais si c'est un comme nango ça contre boule parce que combo déjà titre générique et bardé ba comme ça le album Wenzo là ça monte le roi de la forêt. Il y en a pas qui c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo. Systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Ouais aussi ma maladie pas malade à Biki. Il y en a pas nous devons rencontrer Wenzo étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a emporté un coup de projecteur dans la musique. So tali Wenzo to kena Wenzo asa seul leader bimsa bana ebele faire rigola. Succès, hérité, succès. La cause, succès. Bill, succès. Emelia, succès. Aux origines d'été, c'est le haut. Donc, on reçoit Naba Coco Lolo. Toyati Naba. Ba Fabregas, tu es déplique. Tu es comme Tina Bakoko. Na oublié na Ibrator. Kokoti, succès. Tu es na Bina Filé. Kokoti, succès. Tu es na Patrick Beckham. Coco. Donc, c'est-à-dire que Azamou, tout le monde, on se trouve en Afrique. Ana banalo santé pendant la vente kiti le roi na rodenda na se retrouver na 9e niveau même BCC na comme le roi XO XO au secours donc c'est-à-dire que moi en Afrique donc sorry au moins le grand gérant hérité donc tant gérant ça la beauté le roi du bébé na kata berceau ba rod déjeuner quand tata tongo au seigneur ba gérant ba na mona ba roté il y a swag ya boy donc merci à Papi les France merci beaucoup merci à héritier Iboula Motema Dali Iboula la première dame Maman Mokonzi Nguli yo vanda kana ndaku to ya raro talo to memela ko mwa biloko ko bimara mingi te noki te ba roboto la biso tara yo maman na bébé star Daniel il y a d'Alex aussi donc il y a yo yango na lela yo ya trop il y a Papi les Princes parlons de l'actualité et de Wenge 4x4 automoni bazar réuni bazana mo bangé maman na concert le 30 juin le 30 juin en tout cas le 30 juin mais na cette question problème ezali ba fan baza ko s'inquiéter jusque là baza ko sala ba répétition na bango tomoni présence ya fait rigolati. Bon, en tout cas, faire rigoler à moi la Wenge. J'espère mon ami papa chéri et moi essaye bien ok. Dernier fils là-bas c'est faire rigoler. Na si tant talaki conférence de presse il y a Yemoko Igwe. L'homme de décision. Na frère d'ici là-bas qui fait rigoler à Rosala. Donc tant derrière les rois de forêt lobby. Mon connaît banyama ça ni allo. Donc base à la calme mais faire rigoler azali. Tala beauté faire abimsi mkolo. En tout cas faire c'est à Rosala parce que mon dans la minute ba confondre binoté. Monito senga bolingo. Yo yebi ozaki parmi la première. O yambanga ton na bandi komba ya bolingo. Bolingo na ton 100 000 euros mona pena ke Amadou Djabi. Voilà. Producteur opena abundi komba o SMT. Ba komba o ba senga ngokutu ya des personnes. Ba brasserie bimsa ba mbongo le roi d'Afrique ba beta podium mo ba ona papa chéri. To ko na dernière veille ya conseil na stade de Martigues. To mona pena ex-gouverneur na qui mbuta bi par mesure d'insécurité. Conseil Zalaté. OK. Conseil Zalaté mais tout ça na ba PEM. Tout ça na ba FARDC. Tout ça na ba pour le police.
Mais bah ici par mesure d'insécurité. Donc c'est-à-dire que Amadou Djabi faut remettre les maboko. Tia bundi combat na pena andimi pena que lelo après 25 ans. Au moins les photos c'est pela na mamou pour voir ouais biso ba congolais ba raba inya ba congolais. Vous comprenez? Parce que depuis histoire monde banda na carte Afrique. Premier événement de Botswana Afrique Salama, ils ont combat aller Foreman. Deuxième événement, Winnie Zelena Mandela 25 ans de prison. Troisième événement, ils ont salé après 25 ans, il y a séparation, il y a 4 fois 4 tout terrain. Les loyaux Amadou Djaba Salni. Azongi Saba, Bango. Bazo bête les 30 en tout cas. Si vous avez un attention, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Entre temps que Blaise Boula, il y a un peu de temps. Mon est Blaise Boula, ça vient à Bisso. Babi, les règles timen. Donc, faire rigolo, il faut comprendre qu'on a un malgré le bac du Camo. Bon, on a mis les choses, c'est ici. La pauvre en état où il y a le bac, il va coller au Wenge, balobi. Ce qui papa chira lobby, le roi de Fora lobby, parce qu'on a une sorte de bax. Bon, on est à Wenge, Kabouane, Kabouane, il y a des caissettes. Papa chira qui a Blaise Boula, à Kena Balema Kabouane, le roi de Fora Adolphe, à Kena, Didier Massela, il y a un côté. Et ça, regardez Wenge. Après, on est à Kena, Wenge Moussous. Zombad, Mouta Kosote, ils sont à Chanjarate, et Kena de Okesse, papa chira le roi de Fora. Mouta Kosote. Baza bangomi balé, on a il faut presser la maçon pour qu'on négatif condamnable. Mais quand nous allons combattre par des points tangibles, ça va saigner. Mais qui qu'on châtie ou en soit c'est châtié par les échos inconnus. Premier koningai, deuxième 5 ans, troisième piroji. Zoma n'est aucun d'art. Donc on châtié à moi dans la maison mère. Donc c'est-à-dire que papina roya, faut mieux batango bandoluka problème, na bata wenge quand wenge. Faut que faut na musaka nanga, faut na roger nanga, faut na garçon plaisir nanga, faut na nani dadi mula nanga, faut na sankara nanga, faut na papi le prince, faut na pi ici bango ebi kentina na meka wenge, faut na meka na batua wana. So pas o meka so bisote o komate. Yango na minute yo. Tala babenga bango ba mela milange. Tala lelo yo bakoma mama da bakoma mama pasa yo ko chak vina ngati yo mona ninga jo oyo ofela ya pamba papa zate nana ko salisa ngai na salmo kilango nini Miriam Koul donc na mona pasa boye na salmo kilango nini na mérité passer yo merci beaucoup papi pasa motindo boye Miriam na ko kate donc ce que soye wana ke no bote tika na girlfriend zambi ngana uti musika voilà na yebi na bamba sumisa na uti musika na kaso na osa émission fo na girlfriend zambi jo a uto betelo a betelo o kanganga ngani ngasko moni basana nzamba lukuta te balakse mutaka le tali ngaite eke na mutaka no kuna bokei na ngo nganga baseba nzamba o ba fortifier ka batu voilà forma lola ya yone mobali nangaye yone mobali nangaye bolinga bo ayo betelo mo na bengi papa na l'appareil de votre correspondance soit éteint. Na bengi Dieu merci le son de votre compte est en la professionnel s'il vous plaît. Na ye kota la numéro moko bénédiction à la kisangai Jérémie 33 3 na fini yesi na chena lito inangai na benga ye na 6h alobi prince olingi nini na benga ye na 12h alobi prince olingi ngape lokola na tonda na lolendo liboso ya leader nanga papa na lingi Fatou, papa na lingi Ben Moucheni, papa na lingi Prince Idé. Parce qu'on a autant de banana. So, Dieu, on peut s'en à fortifier la vie. Parce que moi, je suis les pères et des mères. C'est ça qu'on parle de l'occasion. So, je suis fortifié Dieu Oyo. Bon, na mona na été. Ben, c'est qu'on est Michel Bakemba. Vous comprenez? Michel Bakemba. A Bétier Loko, ma casse, à Kanimokil. Oui, mais on va mettre. Likambo oezo umela poye sakota ngona nute ngana ko vivre c'est na bolenga bonzambe soki na kosite sala quelque chose nzamba foi parti c'est sala quelque donc c'est-à-dire que nana biloko moko bosolo na bambango awa na ba belge ba merci beaucoup ya papi et donc voilà c'est-à-dire c'est ça donc c'est-à-dire le 30 juin bisotou tous les mois na yo pose à moi na maison moi na ya wenge pour wenge nem te sali makamo depuis toute la génération wenge et sali la wenge 4x4 te mais dans ma génération wenge musique donc c'est à dire quoi moni wenge à l'époque na webso maman na betelo histoire historique
à l'époque moni ba ministère na biso kala ata mutu mo ta zwaka ta vie na ya ko mata ma campagne époque on essaye kaka ba mouvance Mobutu c'est papa chéri na le roi de fo ba fontaka déjà ma campagne voilà les mêmes wenye wana na kala po ba zo mwana na yo ba bala ye et pas ya ministère ba benga ba voyou wenye na bon chic bon char ba mo bataka na Gombe na mteso so comprendre imposer il compte yo polingi mobali aza musicien wenye osala bino ke mobali fasa na ndaku fata monaka car donc génération toto mono c'est wenye et na bino ke fo moi body moi jean moi chemise à taille à l'époque ils étaient fait ça le roi battement ba ke no la bataille chaka tout donc il y a papi invité spécial ya wenge za fali pour pas vrai nana kosio yo mto pese invitation kanye bon ah baba mama tout ka ba jiwa nango to beta ma to zo beta ba solo kaye pas za mona wenge o ya minga na lo ba mama nai to ba mama wenge tant ba to ba 4x4 est-ce ba beta ma quartier la terre ba beta ma quartier la terre to zo ngana ba zo beti sa wenge 4x4 yo quartier la terre azalaki wapi yo mona eta na ndoto spécial invité spécial ya wenge 4x4 ata na ndoto bino saka na ba spécial na bien yo bi concert wana ba etokuti ba otina maloba to ya concert wana mona ba présent ya ba Théodore Ngema po ba ba tu o ba feka wenge ba papa Sassou ba roya ba zo e ba ke to ya et puis conseil vous a nini faut donc te donner bien conseil ça le 30 juin ils a première indépendance il y a papa Fati de pas côté pouvoir aba na refeta ils a oyo na mise ya fugo omona e maman désir na mpanja to na papier de prince neni Sankara boyokani yanga to yokani zomba donc c'est à dire que pesa ka bato ba spécialité zomba les rois de famille sont baigné te ko sa personne ni m'a présenté OK zomba on a hier aux invités spéciaux non ceux qui ba benga yo ba ko benga ko tshele biso ba spécialité d'abord tous allons na concert 4x4 batawe wenye spécial monde na tsena minute li solo betaka moko za manga concert les 30 ya na li solo moko tebo ko beta aw yo na sai faire rigola na faire rigola yo za mona le roi de la forêt na minute au dosé au moni bobo beta ki bino nyoto wenge mobimba ko bimsa na onte to si c'est événement o bamba bango sko bon na bisi faire l'homme n'a pas de na ABC. Bob il me l'autre parce que la charité bien on commence par soi-même. Na minute événement monde entier ezaka moko. Wenge le 30 juin. Mutakola l'événement msuté. Babi wera ko embate jiba ko embate il faut après d'ici tu go kuna ba pesi biso courant na chaka zone. C'est to yembate. Bayi ba ko. Kati ba ba pesa ka bango, ba ko sa bino. Ba ke na pe ba pesa ka bango. Papa chega wuti na anniversaire ya président Guinée. Kuna Théodore Ngema ba kene ba hérité wa tanku ba ko beta kuna. So pona ne ba benga bango te ba benga papa chéri. OK. Ozomona. Donc mona ba lukuta moko ba tbayaka na ngona mokilo oyo. Il faut ko ba na kozongisa ba tuna ba lukuta. Zombani. Bilo msito wa no beta awa, so to ndo no talisa mokili. Na bien mona na histoire mokili o. Papa chéri ba on a le roi de la forêt. Baza bato a liboso na monde entier ba beta conseil le plus long monde. Et banda 22h14 na fikini masasi mutebeta po kabona. Nana salon. N'allez pas comprendre. Les rois de la côté. Mais l'époque quand bazara ba jeune non bazara expliquer. Maman jeune écoutez até. Jiba depuis déjà 50 ans. Non écoutez. Ouais rançon. Na émission ouais rançon ça na condition physique mon ko supporter charge était talent ça physique. À quoi denda awa na minute awa. A pour moi à comme vous l'esca ba commis Sarah Lula. OK bien. OK bien les comme physique ou ande bon mi biso lelo fali na Emilia bakuta ina sali ya sport fali ya beti Emilia ya solo ya papi dala monde ba comédien moi ba bezo ba luka bezo ko simbate bezo ko simbate parce que actualité ça le 30 juin zombane pour fali za na niveau beti Emilia za voisin dit moi keba moi na matete pour ça il passe ça mko moko donc c'est à dire so ko tsaida kata ba kam oh ko ma problème donc Emilia za vieille fali oh tango Emilia zo beta dia na wenge fala bana na ndako te babi na minute aussi te ma 167 tango beta solo Emilia moi te ka 66 pour beti ko modai ba uti potaye et puis la minute azo vanda même hôtel au président de la République avant d'agatan soit pouvoir papa na sofa vanda na Béatrice et même avant na Béatrice respecter les gars qui ont vécu donc c'est à dire quoi moi je me suis ça papi le prince yaya la minute yo Emilia nenga vandi wana za na Béatrice po abi makuli banda ya pamba ya Béatrice il faut la bagarre ya ata ba 70 boba betende ah usiko monike ba kosi lukuta ata image bimi te ezaka mamba ba luka base tellement ba kotaka na historique ya lisolo
Zompan, t'es pas baby qui fait Mikolo Moututo beta le 30 juin. Ako banandeni azana niveau na obeta. Emelia, yo mon Emelia, mukwa moko Emelia et puis il passe. Eh, yo be Emelia makamba banda. Baba habiti fali limbisanga. Fali habiti bio finga. Ba musicien nyonso to mo musicien to chama kele a. To ba kena poto, ba mutu balia et pas mama ya bokilo be Emelia ma Pauline nzongo. Na yebi on temuta. Banda ba restaurant kuna na poto, ma Pauline nzongo to yimbaka. Yende maman aboti moi si ya Emelia bébé senjo. OK. Zompan. Donc fallait kokoma ku teke alo ba rote Emelia. Yo yebi Emelia a obunda na faliti. Ils besi ba nyiba créer. Otuna nabi biloko ba linga basala. Boye biso bona cette image. Oui, zola ça que fallait zo beta Emelia. Mais ngana prendre biloko que Emelia za voisin dit et dit oui. Parce que était à bilon déjà. Emelia Batika fallait les artistes et musiciens congolais. Aimer les artistes et musiciens congolais. Batika baba ça vient. Mutu eloko moko te e bana ndenge nini. Fallait obeta ku hérité te bon obeta Emelia. Ah, ça va Vantiko. Ba jeune. Ba jeune. Kala ba musique ba bundaka nde musique mais le musique comme bitu mezala pete pe bo mona image te. Eza besi moko zo bima. Ah wa. Donc mais c'est en vrai peut-être total ninga ki makasi hérité obeta ne fali. Nabi Nabi akobeta ku hérité te. C'est hérité obeta fali. Nabi akobeta ku hérité te. Et puis nabi te hérité obeta yi. Nabi akobeta ku hérité te bon obeta Emelia ndenge ni. Donc c'est-à-dire que na musique bato ko bunda te bo bunda ne na musala bo bunda na maloba. Yo tinga ne na fandi boy. Ngana voilà. Tomoni dynastie. Voilà, c'est ça. C'est ça donc makam oy ba bunda kaya. Yango biloko bunda baka na ba art. To bunda ke papier lo baka boy. Yo so moni ke ngai nazolo bako le Maman je tourne. Yo mo luka leader na yo. Kumisa epe ko le kanga parce que babi moni bino donc ton journaliste banine. L'information est sacrée mais le commentaire est libre. Donc aux libre à commenter leader non yo lingi. Ça quand on commenter le roi de fondé na lingi. Yo pe luka moyo commenter le leader na yo et ça l'ont pas cité. Créé. Voilà. Merci beaucoup Papi les Princes. Donc comme il y a Souka, il y a Papi les Princes. C'est bon Papi les Princes le vend dans la flat pendant 3 mois et puis bah ils sont sur la mission ils ont payé par Ferregola. Bon, on est fait rigola. On est en train de pas faire rigola. Bah te belé bah bimé peu bengra. Ya rolo baba n'importe quoi. Mais ce que fait rigola ton akenai parce que je savais que fait raza moi dans les rois de la forêt. Na lingaki fait rigola azonga na makola papa na yi. Na minute moi na mwana azonga na papa na yi. Tu as besoin de moi na voisin peu na biso. Pardon s'il te plaît quoi senga biloko. Fayo za moi na voisin. Zonga la confiance obité. Diga atangi mutite yo adota. Rachel Babanza. Falia za moi na vuya. Ngatangi falite. Loba yo mtolobi. Potwaisi na tangu teke. En tout cas Fali pe na ninga abete tiko diembela wenge zonga la confiance. Nalobia. Ngana tangu mutite. Tu na tangu teke yo telemi na mire. Papi nani azawa na te. Fali je laisse le comment mon téléphone. Na kota na wenge to lingite. Omoni na minute on est to aboy. Papi les princes. Tant n'a pas fait rigola. Faire rigola ça qui c'est pour on a Papi les princes. Auto salari nga na feri na offert a pesa kinga ebika nga moko mais te parce qu'on a za mutu te ke ba pesa nga mbongo na réaction vidéo pour faire pas linga bongo ti na te so comprendre na tali pe ke ni visibilité ya image wande le kaki ba ko côté na pe na ndako pour mbongo le kai be ya ba ke na ke c'est internet moi 3 mois na kati ya flat ya mbongo le kani belé ya mona ki na zwaki flat yo na zana et pas ya Gilles Bavon Mwamba ezana avenir le là-bas, ça 55, so qui dit quand nous faisons le côté ça 55 dans la province, au monde a des flats, au monde a chambre, so tali mbé tout le roi ba pomper. Le micro ça ka ba émission na mbé. Kasi yango na se rappelle tout na zaina Dubaï. Oh. Zabou. Il voulait porter picture porter ni. Na beta on 3 fois oui dada. Et puis la kendango. Nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire que faire rigoler soit pesa ngelo wana ezaka onga mutu na ye na yebi. Donc, c'est très nécessaire, tous les fanatiques à la musique à maison mère, pour continuer toujours à protéger base. Il y a un makambo. Parce que tout le monde largué sikoyo, les signes na biso contre boule. Et puis chaque mercredi, jeudi, tous abongo na masimani bakasavu. Na ça 55 coups les grands, on est le roi de France rappelle temps on soit na public na ye, na ba répétition na biso. Mais les 30
joint tous les fans à maison mère, fans à BCBG, fans ya Vena Biso Blaise Boula, fans ya Bagolois, fans ya Vena Biso Adolphe Dominguez, fans ya Lema Kaba, ya Didier Masela, ya Bemelia, ya Titina, Zompa Afrique, Batunyo surtout. Zompan, rendez-vous na biso le 30 juin. Ya ngomoni na profiter directement na remercier bato ba soutenir Papi le Prince. D'abord soza bezo benganga numéro na code na biso ya code moi na ngai. Ko beta lo 243 te beta na plus ya Wuli Musheni. 97 067 16 44. Là na remercier mon grand frère papa na Paris archevêque Bem Lobobo, mais c'est zéro finir. Na pesi bambote l'honorable Timothée Chimanga na bo sanité ba staff na biso. Président Golf Kizola, na pesi bambote champion Wadol. Champion Wadol, na pesi bambote 1 million de fois. Champion Wadol, président Donali. Président Donali, président Mbila Nkolo, ba Fatou Boavide na Angola, ba Monique na Luanda, na pesi ba Nico Mundadi na États-Unis, bambote makasi, ba Masala ngai coach Ndiama na kati Afrique du Sud, merci na Okochaki, na pesi bambote na Yemoko Yaouli Pensieme. Yaouli Pensieme, na pesi bambote makasi, Bruno Lubika Mbonga et puis na pesi les représentants voilà ba panneau solaire na Congo. MDD Business Fiso Ituku. Venanga Empereur JP Lumbala. PDG Malou Mavoka, mo connaît Franck Ilanga, Serge Makila Dragon de la Monnaie. Na pesi bambote makasi, na remercier d'abord site O. Bolokoko officiel, bon s'abonner pour bon il Papi le Prince. Na remercier un cadre idéal. Vous avez un kit la vendre na cadre na bandal. Oh Seigneur bandal oh yo na vendre na bandal to ça na yemo mwana Afrika. Rachel Mabanza toi na mwana Afrika awa. C'était moi pour te vendre awa, toi na bandal Kimbondo. Soye a pena dans cadre et puis et là on a s'appelle quand Rachel Mabanza femme de double passeport diplomatique. Et puis la personne va monter na Blandine Osako. Merci. Blandine Osako na robo sana hote et puis na Natasha Gola. Natasha Gola yayo yango depuis Londres. Natasha Gola et puis la personne va maman. Verti télévision yayo yango hors noir. Ba maman nyonso tout o na benga ba maman molongi. Ba maman o ba respecta kamibal. Soki yo moi so respecta mibal te ko kanisa te na kocho na lisa libanga o. Nazo pesa o ba respecta mibal. Ba maman malongi. En tout cas, Papi le Prince aza moi na bino et puis na papa na biso a dirigera biso. RBC JB. Voilà, merci beaucoup à merci Nabayetou Bolandi Dorcas Bolokoko, merci à tous les Gaulois, Gauloises et gladiateurs, like vidéo, commentez, à tous les abakouk de SB, de Silabisalou, je vous aime. Mambote Nangai, na DG Polo, Yayo Yango, DG Polo, et Pichu Botoko, Bino Nyos, Bino Yango, je vous aime tellement, que mon Dieu vous bénisse. Nana Bino, Tokutani, à la prochaine, Flamedi, Bye bye.